Nabino, bah, Bozo, on a vu de partout dans le monde entier. Dans le monde entier, voilà. Ils ont aussi Nabino, d'autres télévision, en tout cas, vous s'abonner, vous aimer, bah, émission, tout ça. Pour Nabino, aujourd'hui, on est là parce que ça barde presque de partout, surtout dans Kinshasa, surtout Ming bateau, bazana, Ngamboyama, campagne, donc, Namini, tout ça, vraiment, parce que ça fait presque 3 jours, 4 jours comme ça, né mon entier, mais bah, là qui est, bah, soldats, donc les qui sont la police étaient comme un banamoura, donc comment qui m'a compliqué entre banamoura na ba né mon entier, mais donc les lots on est toujours ba outil déjà au kanga, si je peux dire ça, ba outil ko kanga né mon entier, mais donc ba kena eto ebite ba kena wapi ma ba question na to kotuna ngo dosta journaliste patriote, donc na ine mutoza parce que toye ko lukaye parce que il y a l'un de proches il y a mon intime, donc il y a né mon intime, l'un des proches il y a né mon intime, donc dosta wana yim tasala ba émission mingi ya lobela mingi moi né mon intime, c'est pourquoi on est là. Dosta, bonjour Naïm Ingeta, voilà Ingeta na ba nyos bolanda radio télévision nga Ingeta kimaginde na bien ma ba énergie belé Ingeta, voilà. Dosta, qu'est-ce qu'on peut retenir en menant d'abord sur Marambouyane, mon intime, parce que toi qui déjà qui est bakangiye, bakine non wap. Bon voilà, pour tout comme on a pour répondre à la question, on a bakangiye, tout bakangiye, c'est parce que quand on a besoin de forme belé, hein, quand on a mutu, bandeko basala droit, il y a quelque chose, donc quelque chose qu'on appelle, une chose plutôt qu'on appelle la procédure pénale, c'est-à-dire s'il y a quoi, bah va la convocation. Première convocation, ce qu'on répond était deuxième et yaka, ce qui troisième et yé, ils ont accompagné na mandat d'amener. Na ka ne mon antemi convocation ils avaient quitté. Subitement va se reprendre depuis nous sommes vendredi aujourd'hui, tout ça c'est quoi pratiquement 12h23 minutes. Donc ils ont qui mercredi à 14h13 minutes. Tout la police a été encerclé. N'a que résidence en mon entier, mais forme à quartier on les a. Bah c'est là une des quartiers. Donc bandeko ba ebi ville province de Kinshasa, ce que na station ma campagne au côté avenue Benseke et memio au leki centre Nganda, cimetière à Gitambo, rond-point wana ba benga ngo Sakombi. Donc né mon entier ma fanda kana Sakombi. Au sali au prolonger et ba singa courant to benga ba singa ba courant inga. So prolonger en quelque part wana résidence Nezawana. Bon, afin d'aka il y a des autorités, bah autorité il y a un monsieur azawana sala na palais de la nation. Tout le monde a la garde présidentielle bazala pembe noana, il y a aussi un général, il y a la police afin d'aka na direction wana, ils ont ba cadre mususu pe mboka bazala kawana, donc azaka yemote autorité mboka o. D'où ba c'est clair des quartiers wana à partir il y a station ma campagne militaire bazala qui on a ébélé bamsou amati côté à place commerciale bamsou bazui avenue Benseke bamsou bazui montagne à 80 jours bamsou ba contourner côté à CNS tout ba côté à comme référence quoi place au à haute tension place au moment Daniel Boutet. Donc ban cercle qui depuis mercredi à 14h13 minutes bazotala na boyeka na ba makesa ba lobi oyekoya eya. Moi, j'ai donné l'ordre, ceux qui va meki kobeta masasi va manquer ça va attaquer bango. C'était comme ça. Et bah négociation comment ikoya. Ministre de l'Intérieur aye afsengi ba côté amoni mon ancien personnellement, il y a Kasongo ba général ou bien général Kasongo. Ngana reconnaître parce que ça la formation malamté. Ba sololi. Et qui encore Antoine Gonda, un des collaborateurs, il y a Joseph Kabila. Maza ressortissant à Congo central. Ayaki lisusu komona monantemi accompagné na gouverneur ya Congo central na komba Atuma Tubwana soka za wana place aza dossier à maman Mimi Nasir Boye biamo. C'est monantemi ndem dabomele ki moto parce que yep faki ba larguer. Mais monantemi atelema ki a soutenir ki yamo aza place wana. C'est comme ça qu'ayaki bien que il pas à traître. Ba yaki ba négocier na ba député provinciaux ya Congo central. Ba yaki négocier na monantemi finalement ba yaki ozwa accord. Bakor Bazoa qui c'était hier pour Balaliwana pour votre information. Balaliwana depuis hier traitant qui fanda qui plutôt Bazo solo là jusqu'à plus tard 23h30 0h. Ne masona bango sila galo. Moi ba bimezala été vie insécurité na climat zala qui on a batika la qui on a jusqu'au petit matin et puis
force de l'ordre bobenga ba garde présidentielle ba ekoya ba Jeffrang ba Jeep ba char de combat eye kokanga muyibi na bango pona bango za muyibi mais pona ba ressortissant Congo central aza leader et puis aza un des notables et puis pona ba congolais azali un des combattants ya liberté et République démocratique du Congo na fongoli parenthèse avant ça là na interpellé bande kwa Congo central topé ba vrai congolais. Mais finalement, tu veux qu'on se rende compte, information n'a pas sabino ezali juste et vrai parce que nous avons une source. À l'aise Joseph Kabila, mais c'est politique kanambe, azalaki na Chilombo, nansele avant-hier. Basolola ki nini pendant 5 heures de temps. L'information au ba pesibino, balobi ki basolola ki concernant le fléau oyo ya COVID-19. Or c'était pas ça le cas. Basololi makambo na bango ya intérêt na bango, ya mariage entre FCC Cash. Histoire d'amour na bango basololi makambo na bango ndenge bazo théâtre na bango bazo sala na caméra ndenge za na prison baye kosolola makambo ya Mwanda Ntsemi basololi par rapport à arrestation ya ne Mwanda Ntsemi balobi qu'est-ce qu'on peut faire parce que à l'aise Joseph Kabila balobi que c'est un témoin gênant sauf que petit mouton en liberté il risquerait de nous neutraliser tous. Témoin gênant par rapport à quoi d'abord? Ne Mwanda Ntsemi azoloba tout oyo ba Congolais ba policiers congolais bazoloba tout bas les seuls politiciens oza pauvres ils ne Mwanda Ntsemi. Pour votre information Frank Diongo abimai na prison non Frank Diongo ke no talanda kuna na Mbinza village ke na Mbinza village na Mbinza zone côté à centre expérience militaire ke no talanda ba Frank Diongo tala ba condition Frank Diongo zo fanda nango tala ba condition zo vivre nango tala ba condition ba garde na ye baza nango tala ba condition ba membre parti politique ni à MLP bazo vivre nango. J'ai une sœur azakuna secrétaire général adjoint hein il y a MLP comme on a maître Mimi hein babengake Ange Mimi c'est une sœur à moi une sœur à moi donc pour vous dire simplement que Frank Diongo aliakana occupant Frank Diongo azo vivre na aza na confort azo vivre nango tela cortège dans mituka Frank Diongo tambola nango autant na suite ba 4-5 véhicules parce qu'il est qui il travaille où et il a quel salaire azaka ancien député le rôle ne Mwanda Ntsemi il est le seul notable à Congo central et le seul autorité à RDC au azali pauvre. Moi j'ai vu avec ne Mwanda Ntsemi na kina defanda kunaye. Bon, pour vous dire, il y a certaines choses peut-être pour des raisons à respect. Nakol bati Mwanda Ntsemi azana souliete, azana ketchte, azana même pas na crête, azana sandal te. Tozaki na l'autre fois et pas ne Mwanda Ntsemi mona makolo nae, azana lipapa musunya bata. Il y a plastique, il y a mabe, o ngala makolo na kotiate. Na rana ye, tozaka même sérieux. Tout le monde a moi signé, tout le monde a bana nae. Baza presque ne. Pourquoi zo bomisa pe bato ebele? Mwanda Ntsemi abomisi bato te faut comprendre le comment. Lelo bato bakufi na Congo central bato continuer ko koma bato. Est-ce que oyebi nombre bato bakufaki na mars 2016 na Kasai? Hein? Dossier à Kamona Samb. Oyebi nombre bato bakufaki 120 fausses communes, 120 fausses communes et ça les mis na Kasai. Mars 2016. Est-ce que basi bakangi Shadal, basi bakangi Bochab, basi bakangi Clément Kamp? Surtout que na Katanga, hein, dossier à Katanga, j'ai donc Kyung. Et ça, les mis un mois passé, et ben, il a février, mars, avril. Non, oui, février, mars, na début avril. J'ai donc Kyung a bon si batou. Est-ce que basi bakangi? Est-ce que Boki na Katanga, kuna qui nous monte pays? Boki basi klenda kuna, Boki ba côté libatune ba bomi ba bakati ba ba machette. Non, je suis désolé. Est-ce que Mambozo le Ghana est Mboka na biso? Ça fait 23 ans que nous sommes occupés par la population qui a un nombre extrême. Nombre on a évité ce qu'on peut chiffrer. Tous imaginer plus de 12 millions de Congolais au Bassi Bakoufi. Faudrait dire le bani. Bassi Bakangi, bateau, détracteur. Mais Batangi la biso Bakombo. Alex Joseph Kabila, il est pour beaucoup. Moïse Katumbi, il est pour beaucoup. De Roger Lumbala, Azaki na M23, il est pour beaucoup. Moussa Nyamwisi, il est pour beaucoup. Baza Ebele, Thomas Louakaza pour beaucoup. Il est pour beaucoup, ils sont pour beaucoup. Même IDPS, na 2004, Tamba Outi Sand City. IDPS Azaki allié à RCD Goma. Papa Etienne Segé de Amoulumba, Bakendaka Kigali, Basala 2 ans qu'on a maïda au Salani. IDPS c'est allié, il y a RCD Goma. Or RCD Goma, il y a Robert, il y a Rwandais. Est-ce que Basi Bakangi Bango? Basi Bafongole dossier contre Bango. Qu'est-ce qui fait que bah ressortissant Congo central tu peux à la personne de Mwanda Ntsemi faut à la témoin gênant. J'ai répondu maintenant à ta question. Pourquoi faut y à la témoin gênant? Mwanda Ntsemi a revendiqué un albi que Nazaki na prison oui,
na bimaya na prison na ba debts nanga o nazaki nango na bakala mba o bazana na prison ya ndolo batie kuna ndolo eza bato bazana ba dossier za très na armée mais batie bango kuna pourquoi et puis pourquoi ba ko libérer bango te parce que Frank Diongo bakanga ki na batu na ye ba libérer ki na batu na ye pourquoi ngate Frank Diongo abomisa batu te mais Frank Diongo abomisa batu te a sécresté c'est un dossier que moi j'ai mis il avait sécresté ngana fana na bato Frank Diongo mususu na décembre 2016 nazala na bango na casier judiciaire Frank Diongo a sécresté banamour à bagarre présidentielle nanda kunaye abeta ba mala goni à mort je suis parmi des rares journalistes au soutenir Frank Diongo ngana maître Nico Maengele bon mon vieux maître Nico Maengele to soutenir Frank Diongo du début à la fin vous comprendre donc mon anti m'a azo de bandiquer va libérer batune ba na prison ya Ndolo de 2 alobi ke no ba mbongo na ye bo futa yango de 3 alobi ke fallait pas dédommager bateau yo Kabila Bomaka na ba Congo na le 24 février 2008 na canal ya général Kalou Mazara ministre de l'intérieur plus de 2000 personnes bakoufa il faut pas dédommager bon Alain Joseph Kabila a signé peu promettre à refuta de 3 alobi ke il faut ba résultat Congo central ba se retrouver paix pour nani ni ba Rwandais faut ba siéger na kati ya mboka ya Congo central mais nazo fungolelo mususu Félix Atinda Olenganko pas ya Mwanantsemi alobi ke avant na futa ba mbongo na ye a reconnaître Denise Lokola congolaise Alias Joseph Kabila Atinda Olenganko pas Mwanantsemi avant to futa yo a reconnaître qui Olive qui Azam Muyombe 50% Muyombe 50% qui Muta Est. Or c'est faux. Mwanantsemi alobi que non je ne peux jamais faire ça. Et puis ça qui est makasa dénoncer avec que non Denise a Rwanda 2000 orphelins ayena bango 1000 a na bango na ba Congo atongi orphelinat a loger bango kuna pour que un jour ba comme ba gouverneur ba chef ba veni ba comme ba député provinciaux ba comme donc ba ressortissant ya Congo central ba na mboka bango moko pour ba se retrouver. C'est ça là où les bas blessent. C'est ça les vrais problèmes. Est-ce que parce que né mon enseigne à l'objet que nous faisons un bon nanga. Il y a mon lisou moi-même. Mais bon mango ko si mango na lolenge o penan de godo stata yo moko bomisa ka batunde yango zo sala passe. Ah wana lelo batu bakufi combien je crois. Non autant aux autres que non a sengi mbongo mabe, a sengi mbongo mabe ndenge. Je peux. Yo falo kunanga. Ngana ozela yo kokonami. Pose-moi la question. Tout senga mbongo wana mais ezala na ndenge malamu na justement abanda ko senga mbongo wana jour au départ outi prix départ outi exil la zone ça fait une année olenga ko yata que président Saint Samara na bango ya Saint Sylvestre bakor wana nga la concerné te mais na pesa kaka forme ya lisu ya dossier ngo président Saint ça comme olenga ko ayambi mwana ntemi tanga outi exil basololi esili tanga basololi et nine yaki basololi olenga ko accepté alors que mon ancien misala rapport ça la dossier donc ça là yango tu mets ça sur un papier comme ça moi je vais me battre na côté ça na hiérarchie tout ça et puis on va te rendre dans tes droits c'était ça babanda ça fait une année mais mon ancien m'a dit que tomboka ça fait combien de mois il y a de cela un mois une année de pas zongi quand on m'aura ne pesa ndengeni bango batomboki babi que non avant de foutre aux hommes makese no zongi ça ba na bakongo abi off bato ba travailler nanga baza membre à parti nanga d'où bo futa nga bambongo nanga nazo bango nazo ba détracteur et ko permettre nazo ngo ba ke ko sala bilanga et tant ba sala bilanga ba produit wana to ko bimisa kuna eko contribuer na développement mboka na biso et puis baza bato yo ba uta ba kongo ba ya a ngamna na bango na Kinshasa est-ce que na kozo ngisa bango kaka bongo 5 na motiver bango tana moi 100 francs moi 200 francs ça n'a pas de sens place makile les bandaki et ba komi na ba kongo ba ndi ko attaquer ba makesa nae ba makesa ba ndi ko sala autodéfense ndenge nga na fana na bato ndenge na solo na bango ba makesa ba bundaka te nti baza na ma campagne na sakombi wana 1 ba bundaka te de 2 ba provokaka te ba violaka te ba botola motelo côté baza bato ya kimia baza bato basolaka bien na bato siko mobulu o bango basali mobulu wana euti wapi o disenga mobulu wana euti wapi. Tu comprends? Donc, tous à la même peu sérieux Congo, Zali Congo et Congolais. Mon enseigne est dans ses droits. Bemba au Tagi prison, il a fait 10 ans. Moi, je travaille chez Jean-Pierre Bemba. Il a fait 10 ans à la Cour pénale internationale. Juste quand il est revenu, bah, ça lui calcule à mon monaïe. Le gars là, sénateur.
sénateur bafuti 10 ans ya salaire na ye basali calcul ya mbongo ya Bemba Saolo na tata na bango non c'est que bafuti na sala rapa ya Bemba bafuti ba mbongo ya ye ya tata na bango azaki pe sénateur bafuti mbongo ya Bemba lokola vice-président de la République bafuti ba mbongo na ye il est là yozo ba Bemba zoloba yozo mona se s'impliquer na ndenge mbongo ezo tepate Bemba sa lobby alors vite parce que Baché est à l'aise il est là Franck Diongo. Pourquoi j'ai combat Kabila, mais je soutiens Félix, mais je combat Kabila. Mambaolo ba yebi a monté. Mais il est là, il dit quoi? Mais parce qu'il est, il basse pas fouti bambo on a ye. En dehors, afin de dire, mindongala. Ba fouti bambo on a bango. N'a pas ce exemple moko. Gédéon Kyungu, ba revendication na ezani. Na katanga kuna, Gédéon Kyungu. Bazo bonde la le la bébé tout ça. Ba revendication na ezani. Gédéon Kyungu a bomisi batu non. Yebi nombre bato ba kufi na katanga. Totoloba. Nombre bato ba kufi na katanga. Topé ça va chiffre. Plus de 5000 personnes bakoufi. Mais est-ce que bakangiye? Est-ce que bon, d'abord tous en peu sérieux. Ngai dosta na sodate, na zana mundu kité, na simbi arme blanche té. Comment bino beaucoup kwa kanganga bozo ko attaquer nga na bachar de combat. Makambo eleki na kulungongo. Bangonde ba piéger ba dette monde monansemi. Gouverneur a bengini monansemi, c'était le lundi. Gouverneur a commencé à entendre que non muta senga ba dette na yo ba me kempe go doser parce que ngana lingina na solo na yo mais bango ba doser na ba dette ba yoki modo dans mutu na bango parce que baza très strict et puis baza très obéissant à l'égard plutôt mon konzi na bango ba yoki modo dans mutu na bango peut-être que non ba reculer tant ba replier le quoi baza na ba prière na bango baza na so baza na ba position ba combat ba koti ba bengango mandanda bakoti mandanda, bakoti losambo. Vers 23h30 0h. Allez, force de l'ordre FARDC, ba briska bango, nakate église. Bazaki plus de 1500 2000. Ba beti bango masasa en désordre, mutu akufate. Et tant ba eko replier, nesko ba make sa babi, ah, bosale biso boya, ba attaquer bango ba omi 6 soldats. Ne ba eko bisa bango babi que non, bango po bozo bango bien, masasa ko simba te bo beta bango ba la lacrymogène. Le gars bazana 4 temps pour affaiblir bango. Allez, bokata bango na machette. C'est comme ça que babomaki 9 makesa. Baboma do ba makesa bazalaki bafandi, basali eloko te. Babundaki police ayeboye a provoquer bango babundi. Ba revendiquer ba droit moko eza, bazo défendre mutu na bango eza normal. On a connu Bemba ici. Ici à Kinshasa, on a connu Javier Bemba. Bemba zaki na plus de na ba azwaki ba soda na ya MLC, ba fourmi, achaki ba on a kata FARDC. Mais atikaki na bango 300. Bamsou bazana mangoku a na résidence na boulevard bazaki 150 azalaki na bango. Mais qu'est-ce que Kabila avait fait? Kabila lobi que non mukonzi na mbo bazalaka moko loka bazali na bloko na mbo ba corps mususu o biso to ebité bosina na ba occupant et Kabila tindi kisempia bakenda bataka Bemba babunda batu bakufa ba dégâts matériels salema ba perte ba vie humaine salema et Bemba kenda prison na CPI. Mais ceux qui Félix aux présent regarde-moi mais c'est Chilobo. Si réellement c'est vous qui dirigez ces pays. Si réellement c'est vous qui dirigez ces pays, Ngai nazo senga na yo, mais c'est Chilombo. Kanga à l'aise Joseph Kabila. Kende ko désarmé. Ndeko rappelez-moi dans 10 minutes dans une émission. Donc on est là toujours mais masola ne monante mais tout à l'heure là au tikolo ba. Chilombo a kende ko désarmé kinga kati parce que lelo base militaire ya FARDC ezana kinga kati. On se comprend. Donc est-ce que total aboy to betaka maboko. Mais ceux qui peut-être baluka qui va panza ba Batoani mon intime au bazaki l'intérieur autour de bazaki combien au bas côté là on va presque au bas bazaki plus de 150. OK, plus de 150 personnes. État d'urgence au Tozalango bango ba bien monté. État d'urgence au Tozalango bango ba bien monté. Est-ce que état d'urgence au Tozalango bango ba nombre ba soldats au ba kende qui plus 500 soldats. 500 soldats na police na FARDC. Ba ba été état d'urgence. Si on a malade ba ko kabola malade wana. Oh, bah, qui est au siège na résidence en mon entier. Bah, plus de 500. Et puis, ministre de l'Intérieur à Zawana. Général Kasumazana. Donc, comment tout le monde est responsable de Zawana, bah, comme ça, le coup, ça va Rwandais. Non. Donc, tant que vous avez péki, ça va bloquer mon sous-sous, Bozana ne peut pas respecter certaines choses. Hein? Vous respectez certaines choses. Il y a certaines choses, ça, n'a pas la modèle. Naza modèle na que non mes enfants mboke eza malamu te malade eza la monde boke babita mo tamba na lingité bola taka ba cache ne bo se protéger bo se kola maboko ngai parents
fona za la modèle na sokoli maboko na tongo na bimi na ke musala na se protéger na zongi na sokoli maboko na longoli bilema na zaki nango na changer et c'est comme ça que ça doit se passer mais c'est le contraire ici chez nous en République démocratique du Congo bino bolingi bato basala makambo bino boza mesera osala te ne mona nsemi il n'a pas d'argent azole là-bas pese mbongo bapese mbongo te mais comment est-ce que akosombela bato na bakashine comment est-ce que akosombela bango ne fait ce que balave mais comment est-ce que akozwa bango en charge comment est-ce que résoudre le problème miki baza nango c'est un député c'est une autorité de ces pays là ancien député il n'est pas ancien ou nouveau mais c'est une autorité de ces pays babenga bango ba député honoraire po benga ko benga toujours honorable député honoraire bino ba beaucoup taka na processus na bango na biki babenga bango ba député honoraire asa ancien député azo mérité ba droit na ye. Mais si on peut retenir maintenant quelque chose sur on peut dire que né mon anti mais azaki ba kangie kokanga. Parlez-nous un peu de la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé la journée d'aujourd'hui par rapport à l'accord Bayokanaki, ministre de l'Intérieur, Antoine Gonda, accord de Joseph Kabila, qui s'est les faits, na gouverneur et Congo central, Bayewana, na ministre de l'Intérieur, na quelques généraux. Solena Monantin, Babi, c'est Babi que non. Wana bazotala na kaka, FARDC police, baotala na bamakesa, na position à Bitumba. Tolala ki nango, depuis mercredi, j'ai dit l'équipe à l'Aliwana, les lois n'attendent pas la mou ki nango. Avec l'idée que mon ancien m'a ABC ba marqué ça dans que non botia na se bo bundate comme ça je vais me rendre et pas na bango et puis to solo là na ma solo ne to solo là qui ba zongi sela ngai ba futanga ba mbongo nanga comme ça ngai na hoyoka bango ba sala o bango balingi et ba yokana ki bongo to komi na ba 10h quelque chose je crois ba 10h50 000 parce que nazo appelle la secrétaire générale na ba 10h45 donc ba 45-46 minutes. Tant on a sur le naïe, na yoki massa c'est bêti. À 4 téléphones, alors rappelez 10 minutes après le biquet, babomi 7 makesa. Donc, tant mon até ma fumoli, il a finalement accepté que moi ça va, je vais me rendre là-bas. N'a qu'il y a ministre. Non, Kokanga c'est trop fort. Kokanga qui sont Kokanga ba qui mercredi non. Ba mercredi à 14h13 minutes parce que moi j'étais là. Et on a risqué qui même qu'on na quelques policiers. Mais bon, allez-y comprendre. J'étais là. On a loba nazolo makambonga na yebi nazalaki wana et na kolonga wana ba 17h40 minutes na komena 14h na ngona 17h40 minutes na kolala donc ce que kokanga efaki ba kanga depuis ba yaki est-ce que monto azana mundu kité un simple civil bino boyena ba char de combat bon ça combien de minutes pour kokanga c'est que mon ancien il faut qu'on respecter aso mériter ba respect belé mon ancien il s'est rendu lui-même alors bien que on a keina sur la ministre et puis tout à la suite après il s'est marqué ça naé to boya ben de ça, botia na se. Moi-même je vais là-bas et puis le reste on verra plus tard. Tant mon até mazo bima pas kota na mutuka, allez. Force de l'ordre ba yeo wana ba ko menacer, ba msusu ba bambie même ba kosa ba arme pour votre information, ne mon até mi azana kota na mutu, azoki et puis ba bomi 7 marqué ça sur place. Donc ba bomi bango donc na ba machette, ba ni ba beti bango donc voilà. Et puis maman de ça na mis à général Kasongo. Maman a mis soit un ministre. Ministre de l'Intérieur, mais il y a un autre ministre à Yakiwana. Et puis maman a mis devant l'autorité. On n'arrive pas à comprendre. Mais voilà. Bref, mon ancien ministre, oh, non, sur la Bino. Tout ça, 11h, mon ancien dans la Kamtchatch. Bah, mémier. Donc, garde présentiel et mémier, na Kamtchatch. Bon, on a évité. Bah, mémier na Kamtchatch. Bah, qu'est-ce qu'on bomaye? Parce que, azo saigné na moutou, bah, qu'est-ce qu'on bomaye? Bah, on les poisons. Bazo retenir détenir kuna ou bien baotine na casier judiciaire na année ou bien baotine na prison. Yango mboka kimba mboka ya président Kasavubu mboka maréchal Mobutu mboka ya Patrice Emery Lumumba tala combien oyo ezali géré. Nazo ko interpeller conscience s'il vous plaît. Il y a ba congolais nyonso en général et puis en particulier ba ressortissants à Congo central. Bomoni mutoyo azana prison ba tina pavillon 8. C'était rwandais. Vital Kamerhe n'a jamais été congolais. Mais au moins, ba congolais, au baza distrait. Kuna na est na Kivu, bazo soutenir bazo la marche mambo belé. Même dans les mal, bazo soutenir mutuna bango. Alors, qu'est-ce qui fait que biso ba congolais, un de nous, oazali un de résistants, oazo ça la éveil patriotique,
et pas peuple congolais o azo bunda pour la libération paix en mboka azo dénoncer certaines choses oh bino boyeba gité bolingi ko soutenir te comment expliquer ba journaliste e boza wapi mais moment ngo yango ebele bazana ka balingi basa la baisse et ça na vie na mo bazana Belgique na respect sa grand frère nanga na zakana e bien na solane na to solane 2 fois na interpellé na bise mon vieux ebele ba se prétendre ko za ba journaliste mais ko za la journaliste ba e ba force à journaliste na traitement et information. Traitement, il y a information. Oh, bakangi ne monate ndenge ndeko azo poser la question. Bakangi ou bien à se rendre. C'est des choses différentes. D'où, ce que au constater, parce que yo monate, moutamone azate. Tout est l'équipe n'a qu'à ta parcelle, n'a qu'à ta résidence. Ils ont la clôture à mounene. N'a pas nécessairement la Jérusalem. Hein? Babitobe dans mon palais royal. Alors, emi tout bimi, n'a makile zotanga, bakenae. Mais, moto ayebita boya lobinini tozalaki na pamba ba ndeko na biso ba auto benga ba parachutiste o ba sala musala oyo zito to mona la passe na université ba oyaka ba bike no ba kanyi mona temi ba kina sala akosala ba commentaire selon ye mais un journaliste akoya il va poser des questions auprès des collaborateurs ya mona ntemi ozui membre moko ya un policier ou un militaire ou bazaki sur place et poser témoin bato quartier parce que na quartier wana bato baza mon antime na ba voisin en ce moment là aussi trois différents éléments au traité au analyser au comment on dit au examiner yango et par la suite au traité yango et gola yande balta la force yande et ça la force à journaliste mais il y a certaines personnes ba ça ba commentaire ka ba blabla ba blabla ba rimer ba illusion sur linga muto lingo faire chier tout le monde salir et ça va commenter mon amambozate s'il vous plaît maman mon boye na pesi mo théâtre comme langa ka siko et pesi nga kanda na bengi na solo ine na expliquer mais na mona zo comprendre ngate ala ni ndeko nanga grand frère nanga moko boye po na ye ne mona nsemi aza rwandais non ne mona nsemi aza rwandais te botika bloc wana ne mona nsemi azali mu Congo ya province ressortissant ya Congo central aza munyanga ya Luozi donc ngapi naza ressortissant Luozi. Papa archibishop Coutinho Fernando aza ressorti ça ya Luozi na 10 secteurs na monantemi mboka moko siko akoma ki wande ndeni pour ni ko poser information lukuta bozo e bele ba ça la baise ah te na ça ta 10 000 vues 20 000 vues 50 000 vues pour na fin du mois na retirer quelque chose na Google or c'est pas ça Lucas on a la crédible na musalo zo ça la paie ça la vraie information force à journaliste va ba traitement information so ko ki rimer maman na bike oh non bilo commencer mais ça là ils a pas distraire la population pour que ba wande ba kota c'est faux ça c'est faux à ça les nini à distraire la population nani tous a quand même peu sérieux maman Viviane tous a sérieux na tanga ta kombo na yo les vrais problèmes c'est quoi ba Rwanda ba kota na mboka na biso depuis 1960 Mobutu apesi bango nationalité na pression oyo Barthélemy Bisengima na oza yazaki dirkab na ye ya Rwandais apesa qui est na Etienne Tshisekedi wa Mulumba zaki conseiller juridique na na cabinet na 1972 tant que na 1982 Mobutu a commis éveillé abi non eux ko créer ba risque à récupérer ba nationalité na ayi ko boto la bango to komi na 1997 ba musu bazonga ba musu ba za ba infiltrer tout ça mais bazaki na bon sans force tant que na 1997 tant maréchal la Lembi Musée Laurent Désiré Kabila Meme Biso bango ba Rwandais ebele ba ya na RCD Goma ba journaliste bukanga lonzo ba na RCD Goma ba Thomas Luaka ba Moussa Nyamwisi ba Roger Lumbala ba accompagner ba Okipa awa ba Bizima Kara oh comment on dit Azara Souberwa ba Nyaruga baza ebele Alain Joseph Kabila n'a jamais été congolais ba ya certain 17 mai ba na saka Afdel vous comprenez topé ça sango ya ndenge ni maman Viviane mon ancien maza congolais za Rwandais te pe azo distraire ba congolais te pour que akotsa ba Rwandais na Congo central kokota ba Rwandais na Congo faut retourna Etienne Tshisekedi wa Mulumba botuna ye eza depuis 1960 yami balé kokota ba Rwandais botuna Musée Laurent Désiré Kabila pona lelo occupation rwandaise ezo continuer l'infiltration ezo continuer. Il y a quelques groupes, il y a des orphelins rwandais qui ont été libino. Mais bon, qu'est-ce que mon antenne à avoir? Bref, pour votre information, réunion Oyo et ça les mis en télé avant-hier, mercredi ou mardi ou mercredi, il y a semaine Oyo, Alain Joseph Kabila, M. Police, Kanambena, Chilombo, parmi les dossiers, les traités qui, et ça qui arrestation de mon antenne. Non seulement son arrestation, mais l'assassinat, alors qu'il va exécuter. Voilà, information de la Guinée, on va appeler ça bino, on a signé la Congolais, tous à la éveil, tout le monde. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Nabino Babolandi biso de partout en tout cas je crois dostali lo ba souke ezali bien au souki siwana. Te nazali très énervé et puis déçu na comportement ba congolais to l'inanité. Pour te sauver to libérer mboka o ezali souhait à papa Honoré Ngbanda, souhait à Kobe Kimpele, souhait à professeur Yombi, souhait à docteur Denis Mukwege, souhait à Odombo, souhait à Candido Keke, souhait à Boketu Premier, souhait à Waiza, souhait à Deboulonné, souhait à Catherine Ngwanda, souhait à Adonis, il passe dans la souhait à Congolais nyonso oyo, bazo pour la libération mboka, to sera plus unité. Ce qui unité zali, Congo oyo goza libéré. Fumugimbangu, tant oya salaki misala, et kokita ngo yango misala na epé bandi. Ce que ça unité, tu comprends. Pour votre information, Nemwanansemi, il est vraiment utile na kati ya combat o. Pe na sengi na monde Nemwanansemi na bika kolanda vidéo o. Ba collaborateur ne peut ba kolanda o baza et ya na internet ben ba collaborateur. À la seconde, il y a mon esprit à landaka. Si tu obéis ma solo na aoyoka, ayebi, Nemwanansemi, ça en sorte que congolais nyonso azala capable ya ko zapper masasi. Azala capable ya koloba un mois simindika et bon comme ça et contribuer à la libération de Boka Nabiso Ingeta. Merci beaucoup Nabino.